Tosepelaka makasi koyeba ke bozalaka ebele na bandaku kolanda Mag FM yango etindaka biso tosala musala kitoko pona ko informer bino boyeba nini ezali koleka na mboka mbote na bino bipai nyonso bozwami. Tofungola Mag FM pona koyebisa bino ke bakinoa bazali kolela makasi na o etali ko mata ya biloko na bawenze bazokoka ko survivre te na bandaku na bango bolanda. Adège moko elobaka ventre affamé n'a pas d'oreille, c'est-à-dire libumo oyo ezali na nzala ezalaka na matoi te moyen mutu asala musala malamu ezali te. Bino moko boyebi soki ozali na nzala okomona nyonso ezali mabe po olie eloko te. Kasi awa bakinoa bakomi kolela po modèle biloko ezali komata na bawenze engaye tolukelela yango kombo. Population bazali koyeba te bako survivre ndenge nini na mabota na bango. Bino moko boyebi soki dollar emati biloko pe mataka. Kasi ya pas ezalaka ke soki dollar ekiti biloko ekitaka te etikalaka kaka na tomoko ya likolo. Na yango population bazali komituna le peuple d'abord oyo mukonzi ya mboka lobaki ezalaki nango kaka slogan to pe nini po peuple yango bazali ko souffrir bazali kokoka ko survivre te na mabota na bango na oyo etali kolia biloko nyonso cher ya kosakana te. Pona yango bazali kosenga na ba autorité babongisa social soki kaka congolais to pe kinois a se retrouver na domaine ya kolia e kozalelo komoko ya kitoko kimoyibi pe makambo ya mabe ekoki kokita po mingi bazali kosala mabe a cause ya nzala. Vraiment gouvernement congolais bofongola nanu misu côté social kinois azongela kolia lipa ya tongo atami bale pena pokwa alie kitoko na libota na ye boyebela. Fruit ezalaka tellement important na nzoto ya mutu kasi bakinoa bazalaka mingi na culture ya kolia fruit te. Mag FM to s'intéressa ki na sujet wana. Kolia fruit ezali très important na nzoto ya mutu po ba médecin ba pesaka conseil pe ba betaka sete esengeli na mutu alia 5 fruits par jour po ezali na ba vitamine ebele. Kolia ba différentes fruits ezalaka vraiment kitoko makasi nzokande bakinoa bango vraiment na dossier wana babete yango mama na kara po mona kinoa azala na culture ya kolia fruit ezalaka vraiment rare makasi. Kinoa amesana na ye na boule d'ambiance oyo babengaka fufu alors que ezali kitoko te po ba fruit ezali na ba vitamine ebele kozala na vitamine C po na bango eloko wana ezalaka vraiment na mitu na bango te boyo kandenge balobaki. Fruit na nzoto ya moto ekopo ba membre ba vitamine ezanga na nzoto ya moto. Ezoli ya fruit wana ba compléter en vitamine ezanga na kate fruit wana ezozongisa ba vitamine na poto wana. Mona lokwa ba orange, ba mangue, bitabe, ba anana esalaka nombre na kati ya moto ezaka bien po moto alia. Ba fruit epotaka manga bebe na nzoto ya moto. Ba fruit ba pesa ba vitamine C, ba fruit ba pesa ba vitamine A. Aba fruit pe o c'est quoi digestion à vie pour la bonne digestion. Ngapenda na wala fruit nyos na vie na ngai. Ngapenda fruit nyos na lia. Po nyos ezango na importance na nzoto mutu na santé ya mutu. Pour en bonne santé, faut la 5 fruits au maximum na journée. En tout cas, il faut kinoa nyonso ayeba que vitamine C, B, A, K, D ezalaka vraiment très important na nzoto ya mutu ezoko permettre que ozala na mikuwa ya makasi santé ezala kitoko. Ba fruit misusu ezali ko aider vision na yo pe misusu ezali ko aider goût pe ba fruit misusu et permettra ka circulation sanguine ezala kitoko makasi. Donc fruit nyonso ezala orange,
pamplemousse, pastèque, ananas, papaye ezali vraiment important. Yo mutu oyebaka importance ya ba fruité, yeba que fruit ezali très important na bo moya mutu. Baveni mingi ya ville province ya Kinshasa ezalaka na ba plaque d'adresse te yango epesaka mingi bapaya pasi soki aye koluka mutu akobanda koyenga azoyeba ta banda wapi asuka wapi numéro tel eza wapi polanda elima oyo. Mag FM ekitaki na ba différentes avenues ya ville province ya Kinshasa pona kosala constat soki ba plaque ya ba adresse ezalaka kaka na ba avenue. Jokande na ba avenue mususu constat oyo tosali ba plaque d'adresse ezalaka nango lisusu ya malunga te. Okomona na avenue moko mususu lopangu moko nde ezali na plaque kasi ba mapangu oyo etikali ba plaque d'adresse ezali te. Oyo epesaka pasi na mupaya soki aye koluka mutu azoye bate akokotela na lopangu nini to numéro 10 to 20 ezalaka wapi. Soki pe akutani na bato ya mitema mabe bakokosa ye kende mupande okuna uswati continue tout droit nde okomona yango alors que esika azali koluka ezana kaka pembeni nyonso wana faute ya manque ya plaque d'adresse. Na yango wana to ko interpeller ba bourgmestre na ba chef du quartier oyo ezali musala ya kobetela yango penza sete koluka ba venu nyonso ezala identifié po soki likama esalami boye bandenge nini ya kodetecte yango po soki plaque d'adresse eza bokozala na facilité ya kokita na terrain au lieu bo banda koluka tope mutu soki aye koluka mutu tope mupaya azala na facilité ya kokoma esika azali boye ezali soni makasi pe pasi kotala que na ville province ya Kinshasa une grande partie ya ba veni ba plaque d'adresse ezalaka te o ezali soni. Bourgmestre fongola misu, chef du quartier fongola misu, chef ya avenue pe fongola misu. Oyo ezali dossier à suivre. Nzela ya carrière ezali ya kobeba makasi reportage ya Enoch Mafuka. Na commune ya Nsele, quartier Mpasa 1, précisément na avenue Carrière, population bazali kolela na tina ya nzela, nzela ya malamu ezali te ezopesa pasi, population bazoloba bakonzi bozobeta bango kara, boyoka ndenge lisusu balobi na micro ya Mag FM. Pona nzela oyo tozomona pasi mwaete mituka ezali te. Batu ya makoloba na classe bazomona pasi mwaite tala lubwako wana ndenge ezali tosaliti tolembi leta tifisa biso maboko po abongisa te vi na biso ça dépend ya moto na moto vi na biso toza bien mais eloko ezoboma biso nzela tala liboso lokolo oyebo tala ebandeli ya nzela bato batongi na kati ya nzela mwaye mutuka ekota ezali te moto na moto atongi soko bapesa ko 20 mètres oti 80 mètres ya yo na carrière na nzela bataela biso nzela carrière eza veni oyo eyebana makasi na carrière na terre jaune mais tokamwa babongisa terre jaune mais carrière batika et puis kotala ne bandeli kuna modèle batongela tosenga bakonzi ya mboka soye bakoki kobongisela biso aveni na biso carrière et puis tosengi na gouvernement soka koyi kotinda belema koto pour la sécurité. Toza lokola toza na Kinshasa te. Ya biso nzelo ezaka ya nzelo boye minda ezate butu bakuluna bazobu mabiso toza lokola toza na Kinshasa te. Nzelo ezaka ya kobeba boye ezaka ya nzelo nzelo nyonso ekatani. Bakonzi oyo batalaka mosala ya botongi nzela esengeli botonga pona population ya Nsele basepela bakontinue tango nyonso kosalela nzela na bango po yango wana nde ememaka pe lisusu moko ya source ya développement na kati na mboka. Banzela mingi ya ville province ya Kinshasa ezalaka na bakanivo te yango esalaka pasi mingi soki mvule beti mai etondaka na baveni bolanda.
soki otamboli na ville province ya Kinshasa oko constate que ba aveni mingi ezalaka na bakaniveau te oyo esalaka ke ba aveni ebeba nzokande kaniveau ezali malamu kozala na aveni po e permettre ba mai elekaka manque ya bakaniveau na aveni yango ezosala ba inondation na ba quartier pe ezali kosala ke tango mvula ebetaka mai evanda na nzela ebebisa nzela oyo esalaka pasi makasi na population surtout pe na mituka ko circuler soki nzela ebebi. Place tozana toza kati ya mai. Place tozana terrasse te. Tozana lisungi te. So mbule ebeti te amuki ebusha kama ekota dina bandako. Moye to bimata na ndako boizela ta venez la très salité makasi. Ba soki mbule ebeti biso tu awa to dindaka awa ozomona tu oyo ba mai si mai. Donc bakaniveau ezala dia boucher ndia bato contrôler bazala te. Bato tu milangi tu mona moto ka meli eloko aboika awa. Ata mutu aleka sika tu ameli mo mai na ye aboka awa. Biso to senga ka bakonza mboko so bakanisi biso pona bakanalo etondaka etondi da ekomi ba deze yango mai ekotaka na bandako. Moye ezate batala likambo bakonza mboka batala likambo paro. To bondela bango na batala likambo bato ya biso solution. Donc interpeller kaka autorité ya ville province ya Kinshasa batonga bakaniveau na baveni oyo kaniveau ezali te pe baveni oyo kaniveau ezali boucher baye ba kokure yango pour permettre mai ya mvula e circuler kitoko to pe ba mai ya mapangu ezala na esika ya koleka po modèle baveni ezobeba ezali suite ya manque ya bakaniveau pe bakaniveau oyo ezali boucher boyebela. Bakino mingi bazalaka na bizaleli ya automédication soki abeli olakende ko se faire examiner abandi komimela bakisi ye moko 5 ye banini ezali kotungisa ye. Automédication tope komi melela bakisi sans kosala ba examen ezali eloko ya malamu te. Kasi bakinwa mingi soki abeli okomona akei komisombela kisi na pharmacie. Misusu kutu bakendaka plus loin a expliquer kaka moninga ke nazoyoka boye boye. Moninga apesi epe ordonnance na ye ayebisi ye ke ngai pe na bandaki koyoka kaka bongo. Akokende kosomba bakisi selo ordonnance oyo basaelaki moninga ba examen. Nzokande ezali malamu te komimelela bakisi sans ko se faire examiner. Kaka ndenge balobaka la santé n'a pas de prix. Ndeko kosala erreur te soki nzoto etungisi yo obanda komimelela bakisi sans ko se faire examiner po oyebite maladie nini ezali kotungisa yo okomela kisi mususu nzokande ezali pe maladie misusu nde ezali kotungisa yo. Boyebaka ke bakisi oyo tomelaka ezalaka nanu poison ya makasi. Avant ya komela il faut yeba kisi nini okoki komela pe dose nini ya bakisi okoki komela. Soki santé est dérangée ki mambango na hôpital to pe na centre ezali pembeni po la santé n'a pas de prix. Bokeba okoya komela bimela mela pe bakoya kokunda yo pamba. Malewa ekoma souvent le Congo pour bakina surtout mingi pour ba célibataire balele yango fort. Phénomène malewa na ville province ya Kinshasa ezalaka nango lisusu eloko ya kokamwa te po soki otamboli na ba venu na ba quartier ya ville province ya Kinshasa oko constate ba malewa ebotama ebele lokola mayebo mutu nyonso azali kotia mesa na ekaka po ateka. Kasi na ngambo mususu malewa ezali ko permettre ba kinwa oyo bazali na possibilité te ya kokota na ba restaurant ya minene azali na mwa 5000 na ye to mwa 3000 na ye akoti na ye malewa ale mwa loso na madesu na ye twat ale chaka madesu o ba kinwa ba benga kango mura ba cheli ye mwa mura na ye alie aleki nzela
kasi ya pasi ezali ke mingi ya ba mama oyo basalaka malewa bazali kosala ngo na ba condition moko ya bien te okomona esika zali kolamba salite atie ba rideau bakiti kitoko te basani kitoko te oyo ezali kopesa pasi mingi na population nzoka nde santé ezali eloko ya motuya tangu ozali kosala malewa parce que oyebi ozali kosimba bomoi ya batu na maboko il faut koyeba kosala ngo na ba condition oyo longo bani batu misusu kutu bakendaka plus loin kolesa batu biloko elala esali 2 jours oyo mutu soka alie na quelques minutes ake kopesa garantie na toilette c'est-à-dire aleki libumu yango wana to interpeller batu nyonso tu basalaka malewa bobongisa vraiment côté ya condition hygiénique boyebela. Na commune ya Kisenso, plus précisément na quartier Mbuku, population bazali konyo kwa mana oyo etali pasi ya mai basengi na bakonzi ya régie des eaux bayokela bango mawa bango pe baza ba congolais. Tangu tolobaka ke na ville province ya Kinshasa mai ekoma diamant ukanisaka tokosaka binyo moko botal awa tozali na commune ya Kisenso na quartier Mbuku population eyebi nango mai ya régie des eaux te basalelaka kaka mai ya forage boko kanisa batio oyo ezali ya régie des eaux nzokande ezali nango batio ya forage oyo ONG moko emonaki population ezali konyokwama nde bayaka kotiela bango mai ya forage balekisa batio boye tala ndenge babidon etondi ebele awa pozwa mai fola mukatongo kasi mai yango ezalaka ya ofele te basombaka bidon moko ya 25 litres ezali na 150 francs soki pe ozali na makasi te okozanga mai po awa kotoka ezalaka nde likambo ya force ata babido etandami milongo mais soko za na kaka clair okotoka mai avant pe okei population baleli epai ya bakonzi biso mai ezala te tozala na régie des eaux kala régie des eaux ekufa bapompe etika bikeko na kati ya mapangu mais lelo oyo baye kotiela biso bafourage bafourage oyo batieli biso ekomi kopesa biso mai na ndenge moko ya bien mais tokomaki kosufrir mpenza makasi mais tozalaka na posa ke tozala na barégie des eaux mutu na mutu azala na pompine na kati ya lopango. Bon eza organisation ya baprêtre bango na bango ka bango moko batiaka bato na bango batindaka bango vers 5h 5h30 bayaka bayeba kotokisaka mai so oza mbongo te mwa otoka eza te yango topesa kaka merci na ndenge fourage ekoma mpo tobandeki kosufrir makasi bakonzi oyo bazokolanda na poko ya lelo ngai nasengi mpo na bango courant topemba mwa moke na mai surtout mai ezanga te batindela biso babongisela biso barégie des eaux bazongisa système ya barégie des eaux. En tout cas, toko interpeller DG ya régie des eaux musala bozali kosala ezali kitoko te alors que population bazali konyo kwa mana o etali mai bo trouver bango solution. Centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali se hôpital se moko oyo ezali ko traité na ba norme po bazali na ba médecin ya malonga pe bazali na ba pareil ya qualité yo mutonyo kwa mina maladie kimamba on a centre hospitalier Dominique Lecoeur. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin
oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratike yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa so ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux là chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpitalité benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali ba koya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital makambwa boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi boki mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo la santé n'a pas de prix boyoki Ozali na besoin ya enregistrer album tope maxi single komi tungisama te studio liloba eye wana pona kopekisa yo kokende libanda ya mboka kimambangu na 14e rue okozala dessus te. Bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire appareil ya kanda studio liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio liloba awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio liloba awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta matata na studio liloba kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya bapareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité oyoki boki mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba accueil ezali na ndenge elongo bani oyoki boyebele tokomi na suka ya Mag FM soki bosepelaki na édition ya mokolo ya lelo bopesa merci mingi na équipe technique pe rédactionnelle oyo bazalaki wana pona kosala musala kitoko na sima ya caméra tozalaki na le plus doux Florent Okita yende mutu abendaki biso bilili kitoko montage kumbamaki epai ya Peta Francis tokomi na suka kasi ya mboto kabwana jamais tokabwana sans koloba maloba motuya oyo papa atangisaka biso alobelaka biso mikolo nyonso nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre wana maloba ya Yeme ya The King Maître Billy Malua Cléophas boyoki ngana bino tokutani mikolo ezali koya